bakoko babisu bazalaka na serre. Émergence wana TV adu elenga bandeko. Boyoka pe bo ressentir. Ba voix mo bini balé, hein? Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Émergence TV One. Et pas un mido. Awa bon ma solo ya papa Hervé. Bon tous les masolos politiques, ma solo ya Bible, ma solo ya bon ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table quand ça avant dans la banque, vous s'abonnez massivement à Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Bien-aimé, il est temps que ta lumière luise. Nous sommes la lumière du monde. En accord avec Matthieu 5, verset 14. Et toi aussi, tu es la lumière du monde. Ici Kamolili ezalaki, ici Kamolili ezalaki. Ebisika Yesu amoni azuanga, ebisika Yesu amoni azuanga. Bakomisanga kole ya mokili oyo, bakomisanga kole ya mokili oyo. Akomisa mamosa kure.
Jésus-Christ. Il faut qu'on les fasse avec son cœur. Parce que c'est lui le maître, il est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, il est temps que ta lumière luise. Nous sommes la lumière du monde. En accord avec Matthieu 5, verset 14. Et toi aussi, tu es la lumière du monde. Bisika molili ezalaki, bisika molili ezalaki. Ebisika Yesu amoni azuanga, ebisika Yesu amoni azuanga. Bakomisanga pole ya mokili oyo, bakomisanga pole ya mokili oyo. Bye.
vraiment danser pour le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on les fasse avec son cœur. Parce que c'est lui le maître, il est au-dessus de toutes choses. Comme on a ingénieur Didier Akweti, Azali ingénieur, on a travaillé dans l'entreprise Africas Congo. Oui, merci pour la parole. Awa tozali na so de mouton mokali. Ndenge yo moko oti koloba à partir ya le 31 babakisaki biso une semaine supplémentaire pour aussi sa misala oyo ya finition oyo etikalaki. Yango nde tozana kosala sikoyo, tozana ko poser ba glissière bino moko bo filmer bokomona. Munyoso essayé bien do assurance ezali na koloba ba congolais que so de mouton eza ouvrage moko esalemi bien. Na ba congolais na bolingo ya Congo. Conseil ezali boye so de mouton basali yango te pona ba motocycliste baleka likolo ni ba piéton eza pona mituka. Ndenge na expliquer so de mouton o biso mo ba congolais totongi yango. Et tozo pesa conseil comment ko utiliser yango il faut biso moko ba congolais totosa. Moto okoyi ko lekate na so de mouton leka na se. Batu ya makolo pe so de mouton eza pona binote so de mouton eza pona ba véhicule ya mike na ya minene wana omona so de mouton eza dimensionné na essier moko ya 120 tonnes donc pona biso eza na capacité ya kolekisa 2 chars de combat. Donc pour ce qui est usage ya so de mouton ba moto ba wewa boza permis ya koleka likolo na ba piéton. Parce que mutuka soki est emprunté sur des moutons, ils ont pour les carrefour ya mokali et qui quitte liboso pour avancer et qui rapidement. Donc moto, piéton, sur des moutons, ils ont pour la binoté. Émergence One TV a tout elenga bandeko. Bokoyoka pe bokosentir ba voix mo bimi balé tin Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Émergence TV One. Awawa et pas yande konanga mido. Awa bomana zo masolo ya papa Hervé. Bobanda yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya boy ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement na Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube.